Mais moi je pense que les gens na batu nsusu on se va meilleur comprendre si la baromona que attitude wana discipline wana mi pesa eza komi na niveau ya sila bango kutu na ndimi na contribution ta opesa que si la na niveau ya Davinate niveau ça veut dire c'est pas niveau monté non si la comme na niveau ya Davinate pour Davinate li kolo makasi ni kolo par rapport à quoi pour azi Pakistan na bali Pakistan na kama abatu bakongole bola ouais bakongole ba très complexé apa ça rappelle sérieux apa Pakistan sundeli zela nazana égyptien moko ya pembe ya mundele yo asala nga cour na kotia ye émission mam si aza koko ya internet yende la prise voilà koyoka bana lokola Davina kosilisa mam c'est puis voice yango na rage na kati voice yango na haine na kati voice yango na problème c'est comme si ye na mam azalaki na problème mais tolandeli mpe problème yango ezalaki problème oyo mams étant que une femme de valeur alingi azwa ndeko na ye ya mwasi azongisa ye na droit chemin juste pour ta réputation pour sa réputation motema mabe eza motema mabe epi kela bana mosusu okozwa mpe mwana ndeko no memie na ndako boreproche abude amanque au respect yoka ti osani osika nango si maintenant moi je me pose la question ce qui peut si la zaki siko na bongo ba légèreté moko boye rombela ti babeti souvenir ba photo de ba ndako na ebima o kiti neza rotoboka voilà on peut ça vendre na kutu afana na place boye pour le na Congo na comprendre te ba tende ba na complexe parce que moto so ko fa na selemba ma na éducation malamu avant na ndako mieux so la occasion so mandako na selemba ya mbongo na somba na jina chonga na ba condition na ni pour vendre c'est simple ba to comme na complexe moko avant na bikok moko ezanga eza ya salité na bandal comme ça bandal condition ya na valise na eloko te na kati ya ndako na sino condition ya pamba solo ya humidité fait des choses quand Dieu lui demande de faire donc on sait la pour se pélisser battre ça par exemple Monique va se pélisser c'est à elle de voir mais quand Dieu va dire on va le faire amen amen voilà on a ma commis hein merci oui bah ma commis qui ma bezo kola il faut pas se maîtriser si on a une multitude ya bato ba comme ko liwa na yo kola lisa mutu na ona il faut être prudent il faut être plus prudent que le serpent la Bible sengi biso MK Yokani Télévision parce que ma chaîne on mis balai en tout cas et travaillera ensemble il faut s'abonner massivement on surtout balingara les abako on est là tous aura toujours wana pour nous valoriser musala ya mam Cécile Bisalo merci beaucoup na ba ope benga nga parce que ça 2 semaines na on travailler té on a MK Yokani mingi yemoko parce que l'histoire maman na zaki éprouvé j'avais perdu on a zako benga Coco maman Matinda ba te bele ba yebié akufa qui c'est une maman ça koteka na wenza mola mai akufa ki alors na zaki vraiment plonger na kati ya deuil mais ça va na sina kundi merci na ba obe benga ngai ba présenter mes fils qui ba condoléances malgré moi na Jani à se présenter qui mais kufelité na ngaka raye merci mingi ba actualité c'est belé pardon et belé vraiment o yinda ki na zala kité mais er na zongi to kutela ba actualité yango lokwa boye bi que tu auras toujours Dieu d'enfer et to c'est la rabino musa na bi que du ciel Dieu du ciel, hein, meilleur Dieu de l'année, et Zabongo, l'histoire de maman, na MK et Yokani Mdorobo Yango Azate. Alors, par rapport à certaines actualités, la lingito me kampe ko panzante ke na oyanga inde ko na oyanga na ebite partenaire na oyanga MK Yokani mwena jani. Na bien mwena jani na bike babo ba yebi langue wana quoi. Ba yebi so la kisini donc yanga vraiment. Voilà, MK, bonjour. Bonjour. Bonne. Aminata. De olani no ngave na matanga to vani no be kimi ozana balèze. O reste non c'est pardon. Et ko non c'est pardon. Na sengi ba pardon. Abisenga to soli ba ma. Bino mo bokate na likam. Oh. To soli tango akei na yake tika corps et tout ça là. Abisenga bi o sala nga signe. Na bisenga o sala nga signe ya programme na kozanga te bien que ndote za ki bien te. Tango wana. Abisenga o sala nga signe. Mama banda ke na ngasu muna yeko bengai.
ayo ayaka te na benge yaka to travailler yaka te na c'est émotion oui na c'est émotion on bosse na nga parce que on est na benge zate moni siko voilà tozo continuer ba émission ya biso ba analyse na biso na biki bolinga rango to bana mingi na oya uti kotika biso Miraesa MK yokani je sais pas omonaki ba obsèque Miraesa ndenge lekaki mais yo étant que mopandi sango analyse nous salaki sur ça. Ah, vraiment, on a félicité les comédiens, bien que la divergence c'est qui est belle épée. Voilà. Mais sinon, pour une fois, parce que on a bango sans intervention à battre belé kili. Il y aurait la biso makambo, tel biso makambo, ça dit pende kwa kitoko. Félicitations à Gabi Mutando Simba Mbongo, on a félicité Penda. Asali Moussala malgré babi lobele koma iko koma na suka a garder tête haute à ce qu'on a ngoti na suka. Et les gars kitoko ne bazwa ki Miraesa ko banda kuna na Angola baye na ye à côté cinquantenaire tout ça qui to mona ki comme Ndenge Bimeli. Comme il y avait une organisation pas mal. Il a félicité vraiment les gars kitoko. Malgré entre bango sous artiste bazaki na beso baye ba liste ba tchaki ba mbongo. On a vu une vidéo qui est en train de circuler. Bon tout ça qui là présent pour dans la cinquantenaire il y a papa Masumu na Ibutu donc mataki kitaki papa Masumu atena ki ba propos étant que papa ba propos ya makasi asilika ki ora yango na mona ki yango mais par là qu'est-ce que tu peux dire? Non mais il faut savoir une chose ceux qui ezaki mal organisé wala nde to ngani to pesa ba misusu raison mais pour ba kombo likamba kombo to boya rango déjà ba to boya rango ke ba kombo bimaka bongo et ça la bien té ceux qui sigo binité c'est bien parce qu'il y a aussi certaines personnes à soi à pesi na à limiter baye oui bazali mais ba maman de définir ça bien on a évité so ba publier mon journaux nini mais sinon vraiment moi je trouve pas ça cohérent. Il y a à chaque fois que liste fait bimara ba liste matin c'est ça la marée bimara le matin c'est pas et ça la rasiko so ba mbongo pesami voilà telle organisation les kitoko parce que les boules place à kitoko il y a VIP il y a bien voilà on dit merci à Gabi et à papa Masumu et les autres vraiment donc organisation il est qui bien te féliciter ngo MK yokani boni produit na yo ngaya na ya marayo na ngato betande lisola produit Nicolo nde naza na moi déficit moko Nicolo bana nazonga makolo na koma pe na moi problème monda mpona komema pona ça qui penda roll up il fallait que nous mettre les mara awa mais nazo ki Nicolo eza na moi kokoso mukie tozo préparer yango ezozonga déjà partir ya lundi ba me la paiement ya solo tout lampaka ba mon appelé bon c'est là ya solo produit nanga kitoko makasi démasquer ne makambo ça démasquer na désordre ya bora ka kezalo ba ki venait c'est comme s'il y a un problème depuis si la banda ba titre na ba film so ya larguer titre répercussion l'inspiration so ya larguer titre le monde de Dieu nini ba elle vient rebondissement et na sima ça veut dire quoi de la voûte céleste elle est plus forte que les écritures OK quand l'inspiration vient elle marque la différence vous sentez la différence et inspiration deux wapi qui t'inspire il faut que Dieu t'inspire. À mon avis, déjà, ma musique a tous arrêté. Dans une inspiration, quand Dieu te parle, hein, oui, bateau bakaba babutu na bango pa nkolo. Voilà. Natang babimisa ba oracle. Au kabi butu na nkolo, natang oracle. C'est ça. C'est ça. S'il est connecté spirituellement à Dieu. So kabimi si tourbillon, au sens de tourbillon. Tourbillon côté va tourner kana gati. Donc maza te so linga bibazong c'est zonga kuna tourner. Ya solo. Net bo démasquer ce qu'on peut to ma ba face cachée à batunyoso. To découvrir qui est exactement et comme Kobima. Parce que même ça le baraté, même ça même qu'on leur vend dans la kit. À ça dépend des missions. À bandi ko expliquer. Il y aura des morts. Et mais ça va salara nan de la mission fait ça, et ça 2 ans passé une année. Une année passée. Une année passée. C'est OK ba 2 ans. Sur les photos c'est sûr après combien d'années? Ah, peut-être 5 ans. Hein. Les produits chers sont rares. Après 5 ans. Les produits chers sont rares. Mais non. Il y a solo. Mais problème aussi, il y a un problème parce que nous sommes tellement tolingara mam, tolingara ba dire ya ba tolingara to yeba. Pour y a on des pesa rabiso et tozo les kabwe mam c'est pas là. Mais il y a un problème. À mon rare, oito boité. Mais ba tozo condamné mam na ba fête. À mon raté na ba matanga, à mon raté pourquoi ça? Excès de déception ou quoi? Au moins, dans la vie, il faut savoir une chose. Il faut savoir, pour la liste limite, à participer à quoi? À quel hôtel Davina na matanga wa otongelelo? Atala na matanga. Oui oui. Hein? Je vois. Lelo ce qui m'a bezo kola.
il faut se maîtriser. Si on a une multitude de bateaux, comme on il faut être prudent. Il faut être plus prudent que le serpent. Le serpent, voilà. La Bible plus prudent que le serpent. Mais si vous voyez, parce que le serpent, la Bible va le bénir, mais maintenant, c'est tout prudent. Parce que dans la Bible, partir à malam va reconnaître le serpent, ils ont prudence. Nous avons papa na okuna yaza awa. Maman a changé de là. Aussi mima qui n'est na musika à sentir solo. Vous comprenez? Si comme même ça comme bon activa plus prudent que le serpent, il y a monté ça là que ce qui a boni que milliers on a taliba nombre batu bazana ko koya. Vous super koya. Pour ça ko filelo. Oui ba namba aux perdre, ils sont baba kuka. C'est ça. Tourner la sans fin. Nani on remplacer. Attention à remplacer ce qu'on a loco aïe. C'est ça. Ils ont la tête. Donc il faut m'y battre là. Il y a ça. Elle a parmi la richesse à Congo. Il faut m'y battre là. Mais comme il fait, comme on peut essayer, ils ont orgueil, ma PK et tout. Tout à blagaka. Tant au moins on a gagné un bina, on a battu le tournage. Si là, oh yo, il salue, oh yeah. Absence n'est pas dans ma cambo et puis ça va des dégâts. Absence n'est pas dans ma cambo, dans ma série. C'est la grande pour passer ma baisse. Comment vous avez été? À quoi il y a tant de gens qui sont là? Comment on a sousité le matin à sousiter à la quitte? Ayaki y a 2-3 fois. Mais ceux qui font le makasi il faut se préserver. Il faut y avoir place dans le chat du col. Place dans le chat du col. Ne faut pas. Ceux qui nous ont baissé au Kenya au Kenya. Ngana mwana mutu papa na kufi musika bayebise okenda bite na okete na prière a prière tant akiti bina okete nzamba boye c'est simple ngana ko pekisa mutu te tant nzamba pesi ordre bonga na bise ke kaka même si nzamba mwenda ba danger voilà mais na ko participer azalaka apesa ka ba contribution na e soki nzamba pesi ndingisa ndelo bibangala ok so nzamba pesi ndingisa te ok te. Mais moi je pense que les avaient na batu mususu on so ba meki ko comprendre si la ba romona ke attitude wana discipline wana mi pesa eza ba komi na niveau ya sila bango kutu na ndimina contribution ta opesa ya solo donc ceux qui ezaka na ba étape mususu mutu amoni mi pesi discipline moko boy pona bolamu na ye amipesi a préféré ba matanga mususu akenda ngo avant ou après les gens voilà akende na ye moko parce que écoute famille wana na famille wana ina loba même ça la mbele sans dire voilà le to moni papa Gabi ou ya groupe évangélique aye ko témoigner que autina entre la vie et la mort alobi que participation à membre c'est tout ça qui monte mané mais c'est comme si balingi participation wana e monana au vu de tout le monde on ça ngo bongo te mona nzamba solo so ka pesi na droite gauche et bâti so pesi na gauche droite et bâti c'est simple papa Gabi mutaye ko témoigner so ka témoigner ki te mutinga e baté OK ozo mona souci na biso za nzambe nda mona biso za souci bata mokili ba mona te parce que quand tu veux que les yeux humains te voient d'après ça mindu que ba problème ba bitumba ba inutile so papa Gabi alobaki ngo te nemi c'est ton te baté que s'il n'a pas participé qui n'a pas belle année donc elle fait des choses quand Dieu lui demande de faire donc on ça on te pose c'est ça battre ça va on Monique va c'est c'est à de voir mais quand Dieu va dire on va le faire amen amen voilà on a ma commis hein merci oui bah vraiment voilà nous continuons to la siko to kota vana mozindo ma chérie je ne sais pas même pas un mois donc tu comprends on a ba voice parce que d'éviter comme ba voice nzambe c'est comme si a commis ko démasquer na ba voice en tout cas et commis ko bangi ça to éviter prochain tour et ko za susu banani on nzamba na otonga parce que mon Dieu ça tonga là to boité c'est quand on a ba dimension FCB problème ça ebima so ebimi ça ko tonga te comme si go penda makamabe kindoki na be ngo sorcellerie méchante voilà après kalaming de to ko globaliste kambu ya ba voice ebimi trahison mais toye suko yoka ba wana na kobenga bango bana parce que mam saza koko ya internet yende la prise voilà koyoka bana lokola Davina aussi sa mam c'est puis voice on a rage na kati voice on a haine na kati voice on a problème c'est comme si na mam qui na problème mais pour la neli pe problème ngo ezaki problème au mams étant une femme de valeur alingi azwande konaye à moi si azong c'est na droit chemin juste pour ta réputation pour sa réputation yo ko bani pas pour ça là mutama be et là mutama be bi ke bana mususu rose appelle moi na ndeko no meme na ndako bo reprocher à bouder à manquer respect yo rato sani
osika nanga ndenge wana j'ai compris que ngai normalement yango na oti loba tout à l'heure na monsieur le journaliste na lobi yango na bi ndenge ezana moi je comprends pas ndenge ninga bakosala nga mutu o nga so lazala pembeni par exemple problème okende so kasali nga reproche mpona sepela po sala atia attention ne likolo nanga parce que ya yebi kolekanga le so kazo apprendre nga mpona sepela nga otalaka noela madinga ya moko nabengaka ye mokonzi tovanda na ye na showbuse moi café moi nini nayebisi na bi expliquer nga nanu mosala oyo pena ya solosolo ndenge yobanda yango tout ça naotuna baquestion wana mpo nabenda mo eloko moko mpa na ye parce que je sais que aa na savoir faire napesi ye moto mpona na budget nsika azali ozo comprendre eza bato fo tosepelaka na mosala na biso bato basala mamaka bien babango wana mais so nga na kovanda bona bando tonga natongeli ye nini par exemple ozo comprendre natongeli ye nini po d'abord eya biloko mosusu moto fo tonga feza moto bokenda ye na balisano bokenda ye bamuziki bokendaka na ye bona nde amasta no mpo otonga ye moto amasta neti bomelaka te botongaka te bomelaka te bosakanaka ensemble te bolise bosangani te otongele nini otongele ndenge nini omonaka à part monter en bezani hello alors si maintenant moi je me pose la question ce qui peut si la zaiki siko na bon ba légèreté mon roboé rombela ti ba beti souvenir ba photo de ba ndako na ebima o kitine za rotoboka voilà ça va na kutu afana na place boy pour le na Congo na comment na comprendre te ba tende ba na complexe parce que moto so ko fa na selemba ma na éducation malamu avant na ndako mieux so na occasion so mandako na selemba ya rombongo na on somba na jina chonga na ba condition na ni ko vandela c'est simple ba to comment na complexe moko avant na bikok moko ezanga eza ya salité na bandal comme ça bandal condition ni ba na valise na loko te na kati ya ndako na sino condition ya pamba solo ya humidité ya terrasse na humidité sangani sali bombe bisingungi bazo kumisa biso ke ngana bana na banda séparé non donc ce que zaki bongo me ba ya da ba bimisa ya ba biloko asila ya bandenge nyos à comprendre que yé a likolo mingi peut-être trop fort mais niveau komeli ndinga linga ki na ba niveau international il faut aller ba ko se garder personnel azanga ali amela azwa azana ngopa nayi il botika li pe li banda nayi on a respect nayi parce que congolais ndinga zo fonctionner lelo akomi ko luka faiblesse à mutu pour obimisa li banda c'est simple de mona au motel a otonga nani Geneviève atonga ndeni Tori Dominique do mona ngo kana Congo nde salama to de yoka audio moko ya journaliste moko atonga mutu moko so na moni kana otonga ko teta ya chambre ngabena aminata penza vraiment nazo na tonga na kata chambre nanga na sista kangi chambre na bibi na ke etikali nganga na ba mio nanga chambre so to balibi les murs des oreilles bino boye kotonga o bobenga mama ngana kamo ande ni sila ngo babenga ke mama mukolo so ndenge ni siko ba mama bolingo siko to lubani na ba mama bele na ba lipati mama ba mama esengo so tangi kutu bazata le bele ba yebi ke le sila zaleki na bango mais sila koma ya na bango na internet pardon akoma ya na bango na internet bon biso pe to boite quand même le roi osa musana e malamu to valoriser kaka makamna mais koyoka depuis un certain temps ezaka soki likambo ebimi contre sila koyoka communauté congolaise koloba vraiment que sila na niveau ya davina te niveau ça veut dire c'est pas niveau mortel non sila okoma na niveau ya davina te pour davina za likolo makasi likolo par rapport à quoi pour azu Pakistan abali Pakistan ah Pakistan ngana kama bato bakongole boza ouais bakongole ba très complexé Pakistan sundeli zela nazana égyptien moko ya pembe ya mundele yo asala nga ku na kotia ye na mission ndeni nde seni ponga linga na mindeni nga linga na kobo Pakistan biso bien tien bon siko biso na virgule to doit occasion ozala na américain aza américain c'est américain o ba doté te aza américain masana nga yebi américain mais na fandi tina tana bi masana nga na ko na mundele te simba te bolingo na linga ezaka te bibi boy mo ndeni yo mo na anglais oy ba neni baby ben anglais za bi no baby tiens ba na traduire wana bolingo da sécrifi oh congolais linga linga c'est vrai consommons congolais mais moi je pense que bato bazo bazo détruire non c'est comme si on détruire davina bazo détruire bazo kamwa ti ba loba ne bongo moko davina okamo
Kendeni nga na koleka mams. Parce que moi je ne comprends pas. Parce que bah on nous a encouragé Davina, moi je trouve que ça bato balinga style té. Parce que si déjà un monde ya bato. L'OBP faut manquer bango. Pour ça ba bien. C'est vrai hein. Mais ba lobi ke ba batindi été na otinde le mission mo boy. To kozongela ngo lobby. Ba batindi été. Ba batindi été certes batindi été. Alobi makamune par rapport ya ye. Au moins ils sont na na projet de téléphone linga mutu wana. Parce que yo tient barrière. Mais sauf qu'il projet à Linga, exemple Douché. Déjà, Davina, c'est une femme mariée, soi-disant, une femme mariée. À ça, Tomba qui déjà n'a pas de tonton d'accord. Attends, on va combattre. À Tomba qui problème. Babé a problème. Monter au cas de personne. À Tomba qui déjà n'a pas de réputation déjà équitable. N'a pas de la maki. Mais si est-ce que même ça qui m'avait pour éviter à que les sous na tatami. Après les sous na tatami, les sous c'est homme marié. Ça évite à Kabilo on est et comme il y a adultère, il y a homme marié, la femme mariée et malédiction. Oui oui. C'est qu'on a ça musana, pourquoi ça n'a pas d'angata? OK. So yo moniko linge comme là na Facebook. Comme là ma moi c'est qui toko hein. Ya solo. Ana moi c'est qui toko ça ba blague. D'ailleurs bati ya tout tonton bata pa ni à côté. C'est que même ça linga ba wana te hein. Ba légèreté on a pas. Linga ba légèreté, pas légèreté hein. Et les karaté. C'est vrai. Et les karaté. Ba légèreté on a pas biso les karaté. Ya on zo mona ba na biso ba Michou. Ba Linda, ba Naomi. Alicia na bêtise te boyo raté wa bana mo baza na coaching ya solo donc nde bazana buzo bana bino bosala ngwa ailleurs. Si on compare Davina na Sila au moment où Michou Balinda Bazali, je ne sais pas quel peuple vraiment. Moi je te dis. Ah oui. C'est un problème. Davina leki Sila musika bana le oti. Eh wala mutema baby Congolais andeni. Soko ayoki kanda akofinga makamba lokuta. On ne ngoza ko bien te mena sa mutema yebi ko leki. Wa bien makasi ko lekai. On se comprend. Ya fimo ndo ta kitata bi ngana na zimbo on ada boy bo mko na zambongo. On comprend. D'ailleurs ba tout ça yebi ke ninga zana ngana minute o ko de ngapena poche. Mais mko tala ngo comprendre ngata. On ngo comprendre mais fille yo. Babi ka na mbongo te mais et le quoi bimisa na TV wazo voilà. On comprend. OK. Il faut ça dans le loko wana tant mbongo ye ça la mamba bien. So ozangi yango atozi mbongo ndeni ozaka loka mwerazi le 15. Ah bon? Ozaka bio bido pe ozoni ngabo comme ça on grave so tonga sila yemo watonga kate. Atonga kinani? Babi mbizo tonga. Atonga kinani? Munyeso tonga te bango batonga ka. Au moins ça mutameza na tongyo tongyo akata ozo ba tonga. Et le bi yango na pesi pe à son âme José de Jésus. Osali tongyo tongyo na le bi onyeso batonga te. On va tonga te biso to lobela mutu. Voilà. Mais ngala koza na haine te na yo lobela disola mutu na haine bon. Kwani attention les kinga so ça ngelo kama bena olukai surtout sola aminata ndio zabo sina yokelo kwa mama bena obenga aminata na bisi ba mama ozo sana ba aminata ndini lisa ba mama na bengi pena alo bonio oya bien et la vie continue kwani na bo barrage na kwani na bomba na bomba kwani nanga na obeta ko pa bato na pesa solution bato na zo betela ndangu na sala ki bena zonga bena ya perdre yo ndo perdre. Oh c'est l'autre hein. Ce qu'on a raison ce que même si na benga 80 appels manqué wana ce que bo ya mbaité. Ah, et déranger qui est. Et déranger qui est. Et ça sens figuré hein. Et ça ça la momo ba benga exagéré quoi. Donc ça benga 4 fois. Ba bela mam ça zangelo ko ça benda benga ba na 80 fois. Ah, quand on est occupé de m'amener ya bien bon. Bana pe ba remplacer valablement baza. Ba shooter OK. Voilà, on a dit banalise ce mais ça na kosala. Sikoyo ni no koisala baba parce que na minute démasquer la bise bien problème. Il faut que na ndeni balobi ke biso to comme ça si la abaku ke comme secte to comme si la lokola nani na biso. Bon, idole na biso. Alors le roi idolâtrie na kati les abaku. Balo makasi. Bato kutu ba yembela ba jinzembo azayo ya bongo leo ba kumisa faire ba kumisa fali wala benga idolâtrie te wala zuwa to ko beta li solo mam stina suka parce que to poni yango avec ou sans salaire on va le faire mais balobi na sens ni dikambo ata mukiye kaka mam sure bimi comme problème na pobo yeba ke bo sara na te kuna ba sara ba jeter toujours na poste na yo toujours na poste on sa bêtise on sa ngo ailleurs na bato no mesana ah te
papa bakuka eleka te bazongisa yo ata topekisi bango bayoka te bamayoka bakomayoka pa ya degré likolo te bazala soki ozomeka bango na ndenge logique bakatani komeka kuti donc soki osimbi bango mpe bakozongiselo mpo oyeba na motu na oke oto basakanaka te faut sukaka limite faut ezalaka il faut savoir se réserver si on ne blague pas soki oye toye oyeba kozongisa na nzela ndenge wana nde ezalaka biso sikoyo bato baconseil toye topesi conseil nde topesa conseil oyebisa carrière na bino na kotongaka bato baleki bino kobanda lelo ti lobi la démarche a fourmi mais esimba kuti c'est vrai si la penda azali oyo azo inspiré plusieurs génération neti nga boye sila moto apesanga goût ya théâtre kala na bando mona théâtre maboke eloko moko boye mais ye aye na lolenge moko mpe boye na kati ya théâtre accoutrement moko boye bien faite voilà ça théâtre yo monaka bamichu balata bilatela baswentaibo il y a une différence bamichu bakazation alati sexy alati bien or eya salité eya légèreté nazokombola ka elonge mona na fils sikota bakombola na ota caméra ka vous partez maintenant au 4 ans tu vendez les gens analyse nzambe nanga bakufi tokoti wana ba TikTok comprendre et si les gars mirage wana SB et CV oui et CV donc les qui n'est pas SB otomboli CV mobile otomboli CV na côté film et pesé au risque ba yeko na Hollywood pour jeunesse mais je te dis la vérité ça ko na parmi ba chaîne etala makasi ya Congo parmi la première chaîne etala makasi ya Congo sikoyo oleki na miroir abongo ata yo mo eleki ata oleki na 17 chaîne eleki yango dégâts olokelaka olongwe na chaîne oyo okesi na chaîne wana osombi bilamba olati obongisi wana eza propagande dernier niveau propagande dernier niveau plein voilà babone na biso nyonso bolandaka biso bakuku nyonso ya monde entier Brazzaville Côte d'Ivoire Europe États-Unis tozalaka toujours wana mpona komemelaka bino bilei ya malonga MK tokomi kochite tokomi na suka émission nyonso mpona lelo un mois dire mpona bakuku un mois dire mpona démasquer parce que nalandi déjà extrait wana veut dire wana peza mpona biso moto ozoaspire na libala bao baa na kati ya libala nde baoteya bao na kati ya film na sentir déjà style de jeu na sentir histoire ndenge ezokendele les gars biso mpe toyala makambo ozo toyala makambo ozo mutu nyonso zalaka aconcentré ozwa part nao ndeni libala fo ezala mamsa akomi frigide na kati ya libala alingi soki osentir mobali nde qu'est ce qui se passe kasi azotrompe yango nde tokoyeba na deuxième épisode ekoti est ce que azotrompe yango nde alingi soki osentir omari te kuna pasteur mwasi nalingi soki osentir mwasi na ye te est ce que mamsi moto azotrompe na pasta non c'est fort batiki biso kaka wana voilà consommons mbote babakupe nyonso boconsommer démasqué lokwa ndenge na esalama te na bi sans modération donc otali aussi si otali oretali bongo opartagereeme nde ezalaka te yango na bisaki youtube avérifie biloko youtube aosala bien te aosala bien te mpona SB il faut sala effort atiala biso koyeme 10 fois donc nani andimi asomba soki tosomba ngo tokosomba o pour aimer 10 fois eya $5 pour aimer 50 fois bakokamwa nde nini bajeme ezala wana bandima ngo te moto peta azwi $2000 asoki bajeme abooste bajeme voilà mesdames et messieurs MK mwa suka mpona bao balingaka yo babone nango mpe ya MK eyokani télévision ANK officiel apesi bino merci mingi na ndenge boyambaka biso na ndenge bozalaka na biso bozalaka kaka bongo bopesa susu bobakisama lisusu chaque jour kabenga baninga nao parce que masolo ya kitoko nde esalamaka oyo ezalaka epesa éducative oyo epesaka makambo ya bien masolo ya kitoko makasi nasengi bino merci mpona yango napesi merci na bao nyonso bazalaka ya ngai mon partenaire sur Enet aza nanuka ye wana James Kemusa napesi yo merci énorme pour tout napesi merci na ya mami longo de moi bazalaka penepene na ngai batelemi napesi su merci na maman Alice napesi merci na Chacha charmante napesi yo merci napesi merci na iya bakourte tout le jour nzamba mona papa mbula o lisusu napesi merci na bayo nyonso boza na besoin boya boyeba ke descente eza semaine prochaine olobaka na yebisaki yo te heure yango yo bongamaka déjà komisaka kombo zalaka na biso parce que tosala descente à somme semaine prochaine mpona yebi déjà ke film ekosila donc tokosala démasquer tokodémasquer pendant na terrain na ndenge nano etikala kozala te merci beaucoup. Merci beaucoup Naba Onyo Sobolandi Biso. Je tiens à vous signaler que bientôt là va produire bijoux la congolaise c'est côté na AMK officiel. Donc bon là na boye na TikTok na liso ba maman toujours na AMK officiel déjà lobby na expliquer bino on a beau raté.